Voilà, merci Bandeko Nyos Bozaka branché na VIP Presse Congo TV online, chaîne Lokumu, chaîne Malonga, chaîne Tchilaba invité Tapis Rouge, chaîne Oyekamana Bobo Semlov Kolo Bolingo Mona Poto Solo. Le long l'émission la bino to créer la bino 100% vérité cachée, 100% vérité cachée, émission la bino information à temps réel. Le lot CZ, le général de la presse Christian Zeta, journaliste de investigation, a quitté qui n'a terre au bête histoire à phénomène Bombay. Phénomène Bombay zali nini, ezali drogue moko boy bat ba mela na kata kina e bomi jeunesse na ndenga mukete. Ezali bazumi lingema na tio d'échappement, bazuna kisimo ba benga nitrinil basangisi bazu kitalata la batie ba paloli kitalata la wana. Bazu au meli na au zolo et au zolo les la drogue au comprendre te au la la te remola les rotelema remotam les nguluma donc ils ont fait événement moko mystique vraiment to quitter na terrain to ba lisolo ezanini problème ezanini ba papa ba maman bilingi pe ba lobby boyoka réaction na bango par rapport à phénomène na tiki bolanda check si on a Hassan Fatia Bongzambo raté gouverneur yewana na mwasi na yena bana na ekitoko ebongo ngai tika na bayera bombe ya 2500 na leli na ngapongiti bongo mo ya 2500 yango ka makambo eboma ngamboko siko na wasani mo 2500 wana na luwa kama mama matembela bana badame matembele 800 ngati kona na 2500 ikola ma 5500 omondeka mbango ne Cecily mona benda ka bombe na bae Omana teke wana etala nga lez. Ah, papa na ngai. C'est bon papa. Ah, botura nanu général ka songo. Makambo ele ka mboko. Est-ce que tango ka nyamazalaki est-ce que zalaki? Ezalaki te. Tango ka nyamazalaki makambo na ezalaki te mais lelo. Nengo tomoni ka songo koti na pouvoir mais makambo tomoki makasi. Baje de komo baye ba bombe. Boulot ezate. Donc tika kana baye ka bombe na la na ngai. Mais tant qu'on a mazalaki, moi muta baye bombe zata. Au baye bombe te, poso ko baye bombe ka nyama ya kangiyo. Abeti yo fimbu. C'est bon papa. Comment? Mbote papa na ngai. Maman na si robi histoire phénomène bombe po na bombe zani. Bombe ezali drogue. Ezali drogue ba benga on a chaud d'échappement ya mutuka. On est une santé à batu. Nga mo premièrement donner la zaboye. Moi jeune garçon nga telemakiao. So na sala makasi tembe na minitio basi kinga na mbanza lemba. Dozo mo bana mwana zo ya zolala ko zo ko na sani. Pasi ko tala ngana na niveau ona zana ngo ya papa ya famille. Mwana comme so de yande tisoni. Mais na makasi nga moko mama na zo ke lande tie sika basote. Eloko liboso na osenga. Il faut bakanga nanu bato basote ke loko yo. Bato bomisi. Bazuye na mutazomela na ye na kanya makasese akele ko tekela ona nkuna bien ngai moko na so longwa ngai moko tie sika basoka ko teka bombe na sokela na mwana kuna mais yaso wela mbongo na ye to so kamata meti suka ko yoka kaka mwana ndenga yoki na ndo mo jeune garçon nga bimbo do asa tenga mi azo kene libatu nyoso na mbanzani baba yebi pasi Maman pona yo ba jeune va mela bombe kwani papa mboka zana lupendea ko kufa oba komba bikata ni budigela ntama donc mboka se kufa kala mboka zo ya ko kufa jeune garçon za musala ko sala ta 6 classe et là on sala ça naza ba licencié na ndakuti naza na bango bazo ko tsa ba demande bazo zoate mutu mo zo sala 3 places 4 places bazo longwa te mboka ebe batendenge nini mboka yango bebi bazongisa nanu na tonga mobuto ezalaki pe boete tokona tanga mobutu so ba na série 7 to monaki tozo saka na makambe belé mais lelo bana moment oyo ko saka na zate babani mibali o mona tala bana mikebo bazo luka ko teka et c'est pour ça pour la mission tango la papa ezala kité papa et gouvernement na pesa ka faute gouvernement mo bomi penza eza gouvernement mais gouvernement faut landela il faut alandela ba makamamboka so makamamboka gouvernement azolandela mboka ko sala malamu ce gouvernement azolanda makamamboka bien te mboka pe ko tambola mabe. Merci beaucoup maman pour l'intervention nao ya loko suko na ngina loba eloko na pesa na conseil ba jeune jeunesse ezali kokufa papa na ngai jeunesse ezali kokufa président de la république jeunesse ezali kobeba bana bazotanga te bazotanga malamu te
jeunesse eza kokufa faut jeunesse telema pour avenir à lobe eza jeunesse papa na ngai et puis général Kasongo Sylvain Kasongo pardon il faut ça la tout quand ezalaki boye te ya quand ezalaki bazosala bouclage commune par commune bazolokisa ben civique bazolokota bango ya lelo eza te ye saka te mutu nayebi nakodenonse te parce que ye leta azoluka biso te so ye leta aluki biso tokotravaille ensemble eloko suka linga apesaka yango wana jeunesse eza ya kobeba eza ya kobeba jeunesse alobi eza bano tozomona mais bango bazozwa bango en charge mpenza te na suki wana yaya nakoki opesa mpe message na gouvernement central recrutement nini basalaka na bapolicier recrutement nini basalaka na bapolicier un policier en tenue azo représenter gouvernement bon vraiment et d'ailleurs chance de poser une question à lelo mutu na tenue donc bazwa formation te hein so mutu oza bien formé oyebi ke eloko eza mabe lelo yo oza journaliste na okebi soke na oki ozwa ta na loboko tokende boye place okuti policier na civil bazosala échange ya diamba mais moi chez nous au village c'était pas comme ça na village ozomela diambero pour oyeba ke c'est un diambere c'est grave il y avait tout un problème ba diambere babandomela diamba na toilette hein mais lelo vraiment gouvernement boye baka recrutement ni boko sala pour ba policiers. D'abord ba jeunes faut battre parce que ce sont les jeunes qui les prennent souvent. Ba jeunes il faut battre la lobby ba bongisa ngo lelo. Tant ozo komi pesa na komela ba drogue ozo bebisa mutu dans 5 à 6 à 10 ans qu'est-ce que tu penses ozala ndenge nini tant ozo bomada carrière reste ya vie na yo. Eza mabe makasi donc bamela yango lisusu te mpo na nga nazomona eza mabe parce que nga naomona lelo te nazomona nde mikoloko ya na mikoloko ya soki obomi mutu lelo okozala très fouti donc mpo na nga et puis autre chose il faut police atelema makasi na biloko wana parce que police nde baluka kokanga banani bazofournir biloko wana mpo na koboma jeunesse koboma futur. D'abord quand on voit un policier qui se familiarise avec na kalabiso tant tozo kola to bage omoni policier na nzela ozo kima totikala mo ate policier azo discuter na civil mais lelo policier akangana na civil na nzela policier azo bina na balabala policier okeska ba omela ba drogue bilo akuta policier pona nini ba misala famille or que police aza pona ko or que police aza pona abosani mission na yake ai pona ko battre la population na ba bien na mais akomi ko détruire. Police a se faire respecter les sous-soutés yango c'est civil à affronter même na ba bêtises de n'importe quoi. Phénomène bombé baya bakomi la caméra baya bakomi osala makambo mo boye lokwa ba omezaka bombe te bombe ba pesa ngo kaka pona nde bato bamelaka ngo nde bango mo bamelaka ata mola ya kovimba asala ngo na kuna mezaka bombe te zaka catalyseur babenga ngo nde catalyseur eutaka na échappement mon échappement on est aboy au collecteur parce que échappement nango ezaka munene na panzi boy babenga ezaka silencieux dakata silencieux wana ndenge utaka na poto eyaka dana catalyseur na kati soki batole bakati yango na kati nango nde catalyseur ebimaka so catalyseur wana nde bango nde bakoma komela ngo nde bango bapesa ngo kombo bombe mais za catalyseur parce que bayake bakoma komela ngo na façon moko boye ndenge mabe dans so ameli yango aza posa pongi akolala bana tonga tati lobi sikoyo komelelo ka bongo pola nini en fait euti na cho de chapement za milinga et moi je repèse même maladie à cancer à cerveau bien sûr ça cancer à cerveau bien sûr ça fait maladie mais banki ba ke mana ba pia ka fort ya yanga kota makata lelo ko sala te ape na moliko kota okende te bulo pe ya te banini mais malamu kuta bayena ta catalyseur yango alala tati lobi supo mona kota okende te yango les succès la minute je suppose que succès pota yanke kota okende te pourquoi biso kota na ba bulo na bika te fona mukatongo c'est que na de bulo pour azonga soi na kuti bana na kuti nzela to sani to lambi to le to kanginzo manzoto na oto mona nango siko bayanke ba komo sala biloko mo boye amolaka kota okende zate musala pe zate eloko asala pe zate c'est mekuta melata catalyseur wana alala na ta pongi
Autant la malobi na tango a raisonné pe lo moko pété etali nango pété. Parce que yo de melango. Te le quoi ngabo na melango na façon na sali na melango ndeni. Poso bina melango bana ngaba vana ndeni. C'est melango bana ngaba kembi. Ce conseil au PC pour la bande sur la message au PC. Te catalyseur et zelo ko mo boye. Okoki na yo pe batu ba melango me ba melango na ndinga mabe. Ba melango na ndinga mabe. Ezala batu musupe bazala ba mbongo na ba melango na bango ngo. Mais okotika la mone pe na niveau wana te. Au monde pe na niveau wana te. Mais amelaka na yango, mo mone pe na niveau wana te. Mais yo soko zo melango soko na ndenga okomisa ngo ya excès de ko mabe. Mais soki muto wa melango na ndenga excès wana nde soko ko mabe. Atunela biso na tango ya général Kanyama. Tango makambo oyo ba biloko ba drogue banda Kanyama sala ni atemelaki yango. Comment pepe général passe ni Kasongo. Awa bombe bato bazo kufa. Yé numéro 1 en ville à Kinshasa. Dans la police. Alors, réaction à Ezanine. Réaction à Ezanine. Les deux, c'est très nécessaire. Le peuple congolais a souffert. Si le bakoum niveau mais la bombé, musala na mboka ezati. Souffrance c'est ma casse. Donc c'est très nécessaire na peuple. Ceux qui mutaza musala, oh salaka. Merci bandeko nyonso bolandi boki ba intervention bandeko ndenge ba lobby bolandi bango nyonso ndenge ba lobby phénomène bombe ndenge bomi jeunesse ndenge pesi participer mo boki ba maman ndenge ba lobby bandeko ndenge ba lobby eloko neza pona nini vraiment to senga na ba jeune nyonso ba jeune mboka na biso ya République du Congo. La jeunesse c'est l'avenir du demain. Botika bimela mela botika bimela mela charge nyonso tika ya gouvernement te biso sous population tout peuple tous na part na biso ya responsabilité ya osala makambu oyo. Donc nous sommes obligés sanini ya kotika ba viomela biloko oyo eza malamu te biso mo photo mise en charge. C'est pas bien yo jeune mukolo bomo la biloko bozomona bomona bileli ndenge bato bazolala bomona banzani bazokoya pona phénomène bombe. Ça fait mal pe ça fait honte na mitema na bino ndenge biso jeunesse comme bo vraiment ba jeune nyonso na tiki temps idéologie 5 minutes de réflexion. To raisonner to eba nini to kosani to kosalate ni to ko salate et mission na bino 100% vérité cachée et pesi bino conseil to tika bomela biloko pebo tiko mela biloko boza la concentrer na avenir eza malamu te ozo ba mboko eza na pasi e ozo mela susu bombe ozo ba susu pasi likola pasi. Vraiment remerciement na pesi na Bobo Sem Love Kolo Bolingo moto bolingo bele Miss Bijou du Congo motema pembe bomele bozong samanda motema toujours pembe bobe Misha Marciano Nempiango Kendila TV Fisto Kiangundila, frère Makasi, l'on soit qui branché belé, maman Passina Evre, maman na Gaël Nzeza, maman na Henri Grasse, papa Richard Zou na Rata Evre, Roli Mifouba, mon ami d'enfance, papa na Noam, notre tout voilà qui branché belé Bollandais mission vraiment, beaucoup on est toujours qu'on s'abonne massivement à la chaîne de VIP Presse Congo TV online, chaîne ma longue la information à temps réel, son information d'investigation, adresse et moko VIP Presse Congo TV online, check.